Personnalité. Mbote na bino nyonso bandeko balandi ba abonné ya la personnalité civile lelo toza na kati ya plaza tozongi lisusu na plaza elongo toujours na votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine toujours na masolo ya mapangu na kati ya plaza vraiment toza wana pona bino pona kosala mosala toujours ya kitoko kaka ndenge bolingaka penza mbala moko tozokota pona kubanda mosala na biso tozalaki na balabala sikoyo tokoti ezali lopango eza deja na ndaku eza na ndaku moko ya monene ezali déjà très bien là na sur bozomo nango na ndenge ezali penza mbala moko tozobeta masolo na papa commissionnaire poto yeba soki ezali ndenge nini mbote papa mbote mama na ngai beta no masolo ya lopango tomoni toza na kati awa eza lopango munene eza pena ndaku eza ndenge lopango bapesa biso na marché na kati agence le pango moko nango atianga à vente le pango eza 20 sur 20 et le pango na ye eza na ndako moko ya munene eza na 3 chambres salon cuisine salle de bain magasin nde apesaki biso le pango na ye toteka apesaki biso valeur à 40 000 à discuter valeur ya 40 000 à discuter la valeur à 40 000 à discuter koto yo ba locataire ba futa pe combien net na ba niveau ya ndako ndengo lobi ba 3 chambres wana ba bon, ndenge eza boye ndako oyo bafuta yango totalement esalaka $120 puisque eza na deux portes. Ok, bobi 40 000 à discuter. Oui, 40 000 à discuter. Ok, lisolo sko ya 40 000 eza ndenge nini fo ekoma lisolo ya mosombi na moteki to ndenge. Bon, eza likamba mosombi na moteki azoteka lopango na ye abaki 40 000 à discuter mais soki moto aye na 36 azozwa mbongo. Bandeko balandi ya la personnalité TV sur bozui babiloko nyonso ndenge balobi babilo pango yango yo penza lopango yango eza na ndako babi 40 000 à discuter eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki bakoki koloba ke na 35 000 36 000 or tango yoko ya sur place ma solo et betami na ndenge mususu en tout cas tozobenga bino ba ndeko balandi oyo bozozo vraiment il mange na biso mokola lelo na kati ya plaza na bika bozara jamais desi terrain yango yo ezali na ndako ndenge bozomona tozaki na kati tobimi libanda en tout cas balabala pe yango yo ezali non loin na makadam eza vraiment musikate a bandeko balandi tozobenga bino boya vraiment ebele tozobenga bino toza vraiment na bosenga na bino ndako yangwana bomoni donc eza non loin na makadam tozobenga bino toujours bozala branche scotché na kati la personnalité TV bozala jamais desi toza na kati plaza la personnalité TV na kati plaza toujours continuer toujours na kati ya plaza la personnalité TV na kati plaza toza awa na sur na simananga eza makadam lopango oyo bomona eza non loin na makadam oya na mutuka no ti ndeka tolobaka penza do ti na porta lopango mutuka eza na facilité ya kokome koti na kati pema mya lopango toza déjà na veni pona kolakisa bino kandenge tosalaka tobandaka libanda tosukaka na lopango tobandaka na lopango tosukaka pe libanda ya bino yango la personnalité TV bo s'abonner pona kokoba kosala ba découverte ya ba parcelle ya bien obolingaka tozozela bapel na bino toujours tozokota déjà tozokota sur lopango yango yo bozomona ezali penza na ba norme ya bien eza ndenge penza bolingaka eza mabele moko efanda mabele eza otenga mate mabele ezali penza tout droit ndenge bozomona na sur bomoni eza na ndaku eza na ba toilette déjà construite donc eza penza bien
mbala moko tozo beta masolo awa toyeba papa beta masolo awa eza ndenge. Bon, mabele yango ndo mona eza 14 mètres sur 25. Eza na nara de chambre salon na chambre salon courant na biso toye bien courant préparé eza ABC. Donc ndenge eza wa soko moni yango oko apprécier toujours. Le pango ezali na document nango nyonso eza complet. Kolo nango pe azali vivant eza le pango oya rankinité pour biso na ba maison na biso toteka mapango ya ba rankinité toteka le pango oyo moto soka moni asombi mbula na mbula toujours atazate na vie bana na bazana nesengo pe famille bazana nesengo. J'espère que ndenge uti koloba bandeko bazolanda yo le pango eza un problème te. Le pango eza na problème te. Le pango eza na problème te ba tiango combien kasi. Le pango oyo ndenge eza ba bandaki yango 28 000 à discuter. Moko nango azaki na besoin ya 26 000. Le pango yango na asi bozomona ndako bozomona espace bozomona clôture. Donc izaka ki mutako somba wasisi clôture moko mupandi moko ate portail. En tout cas c'est bon. OK papa. Koto yo via bato koto ezaka ndenge ni koto bandako bafutaka peu près ba combien neti ba 2 chambres salon ba 3 chambres salon pour bandeko bazali banda balingaka pe mo précision bayeba soki ezali oyo ezali quartier moko benyango plaza ya quartier moko kitoko quartier moko ya kimia oyo ke moto azali azo souffler bien azo pema kitoko donc aza l'aise ke typhoïde beni nezate awa soko tongi ndako na guna yo oyo ekoki na gwa mutu oyo moto ayebi ke so na vani na ndako na futa mbongo na nga na obwaka te kemba ndako omoni ko beti ndako no ya propre eza na carreau eza na plafond eza na cuisine eza na douche na kati en tout cas so eza 2 chambres ozo nager dans ba $150. De 2 chambres salon cuisine 7 bébés on a dans ba $150 à défaut ko ma pe 200 na guya eloko yo tongi puisque eloko iso eza kitoko yango ndebe na client. Beti lisolo ya courant le bibino courant za courant prépayé nyosto ezaka malamu bo likambo etali mai na kati ya place eza ndenge ni bandeko balanzi bayeba pe soki mai koto ezalaka na mwa difficulté to mai ezalaka nango bien lokola pick-up. Oui, mai biso awa on nini régie des zones na kota te. Le quoi régie des zones na kota te à côté na bassin quartier mais awa eza nouveau quartier régie des zones na kota te mais côté ya courant mutu moko ko bano na kamba courant awa tata to tourner partout ba yebisa OK awa courant na kati ya place à courant za prépayé de so zangi courant c'est ko somba kité biso somba courant na biso na carte ndenge to somba ka unité à téléphone au sombi courant na en agence ye nango obeti courant no yé jusqu'à ce que courant ici là ce que si le sombi tendo la limolili mais pour na courant ils aura problème ité et bon likambo etali mai eloko epesa biso passe eza régie des zones à côté mais tozangi pe mai toujours nde tozaboye ngaki penza oloba po bato ndenge zoloba ke régie des eaux côté bato misuba ba moni lokola neti mai ezalité est-ce que on a ngaki na tuna on moni nazo tuna question na quelqu'un pona mai ezalia tozana on déjà makasi ya munene to bien kango à dire azana mai na ye lekana ba venir nyonso zomona mai ezali soko lobi ke ba ko telo mai na kati ya lopango ba ko tela yo bango ndem to bazo taquer penda régie des eaux petonyo ko appelle en ngote toza penda toujours à l'aise pona mai. Merci bandeko balanzi ya la personnalité TV na sur boyoki papa na biso ndenge ya lobi abi eloko etali mai na sur na marque là qui vraiment moi mingi na etali nazo tuna toujours question wana ya mai soki ezandenge ni mai alobi mai ezali vraiment ya bien eza ya bien awa toza tana sima donc toilette eza déjà kotonga nini dala pe yangwana ici déjà batonga donc le pango eza déjà na 3 coins nango eza na clôture moto somba awa ana musale bela ko salate obakisa kar mopandi moko après atie portail soko bongisa ndako kaka yo balobi awa olobaki li sous prix combien awa prix nango abanyango 28 000 28 000 eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki lobaki ezo mesurer 25 mètres c'est 14 ezali 25 mètres sur 14 donc 14 sur 25 mètres eza penza lopango ya bien
eza penza na mabele pe ya kitoko. En tout cas tozobenga bino boya vraiment ebele boya ebele et na kati la personnalité TV nabika bozala jamais déçu et puis botika la jamais kozala déçu. Donc lopango ya ngoyo oyo balakisi bino tolakisi bino po toza vraiment na bosenga na bino wana tozobima environnement nango yango yo. En tout cas plaza eza na environnement moko ya bien na ser bozomona kuna na ngambo eza déjà église bazotonga penza bazotonga na ngambo eza na bandaku batu bazotonga nde bozomona no batu bazosomba bazotonga ya dégâts. Donc na ndenga kosakana te yango biso pe toza vraiment na bosenga na bino boya ebele na kati ya plaza tozozela bino maboko ya kofungwa ma environnement eza kitoko mabele eza ya bien awa érosion ezala nango te érosion eza te ba voisin bango wana tande basembole loko na bango likolo. Donc rien n'empêche yo pozui ya yo o matisipe likolo. Toza vraiment na bosenga na bino na kati ya Kinshasa boya ko rendre ngo Kinshasa la belle Kinshasa ezonga vraiment la belle na ndenge ya tango kala. Toza na bosenga na bandeko balantie la personnalité TV toujours biso na kati ya plaza na sir onyos tubomona eza environnement ya plaza environnement moko efanda environnement moko ya bien environnement moko ya banda kwa kitoko environnement moko ya dans mabele moko ya bien na sir bozomona batu ndenge batongi awa penza bisika otozali batu batongi ya kutunga babongisi ya kubongisa toza na veni kande tozolobake mutuka eza na facilité ya kokoma ti na ti esika oyo oza nango besoin. Donc tozokota na kati po tolakisa bino ndenge katomesa na osala. Oui, tokome déjà tozalaki libanda tokoti na kati ya place oyo bozomona na siro bomoni eza déjà très bien clôturé malgré portail eza no ya manzanza mais eza clôturé eza na ba brique eza na fondation ya bien o bozomona ndako bomoni ya mokiwana eza ngona problème teza ndeko moko alalaka akengelaka awa mbala moko penza tozobeta masolo na sur moto ozwesika oyo akosepela po okumatisaka mbala moko soko olingi sala étage osali penza étage ndenge olingi bozomona penza ndenge ezaleli bozomona ezali clôturé na 4 coins eza na fondation mama na oya toilette. Donc eza déjà mbala moko tozobeta masolo papa betela biso masolo awa na kati ya terrain oyo eza ndenge nini terrain ndenge bozomona na bilili toujours na kati ya plaza na asi bozomona na milieu yango ezali milieu oyo eza milieu ba boss awa toza kaka na ba boss so botali eza lokwa gombe mais ya plaza sikoyo puisque ya moko do place moko elengi deuxième position na macadam na biso ya plaza emplacement na biso so okutia wa mona ba terrain tozaka toujours ezaka ba député ba docteur moko ya makasi neti bo mona oyo étage bo mona na za docteur wa sala na kati ya clinique ya Ngalema. Donc bozo mona biloko ndenge bo moni wana o muso mona ya mutapoto oyo za banda étage so bo mona ba barre de fer oyo eza déjà ba 14 na ba 12 donc azo matelo ka makasi mais conjonctika ndeza la raso mutasomelo una sombi azapa na makamuni ya osala so pa katanya ko teka puisque azana makamuni ya ngaka sala et contenu te yango no moni azoteka mabele na ye na si bo mona ngo directement ezana na pompe de asa tchaki puisque nga sala loko ya yemoko engeza résidence na ye o yengeke sepelisa ye yango no mona ka sa mais lokola ki akote na impossibilité de tchango na vente ndenga zaba bandaki yango 20000 de nengo moni clôture yo portail ni totina no ya batol mais oya roya ko zwa portail na ye ya bien mai déjà c'est atelio okuta bilongo nyoso to sasali foot spécifique ya sasali kango doki yango bozo mona déjà si kezan sima des ali nyoso to za nango pepele
de oya moni qui a CP nango abandango 20 000 azana posa mbongo elo mususu azana ngo ya te soko yena 20 000 bo solo la ya te mai na 17 mais za makambo biso to ba courtier to bimisaka loko oya CP ya kosa masolo. Papa, ils ont mesuré combien de mètres? Na ndenge ezabwe eza 10 mètres sur 14. Balobi awa ezali 10 mètres sur 14 na sir bozomona environnement bomoni penza batundenge batongi ndeka balobara eza likambo lisolo musombi na moteki babi 20 000 aux 8 terrains déjà clôturés. À part clôturé aux 8 déjà terrain na fondation au bénéficier na pompe ya mai. Pompe ya mai ezawana ba faux septique ezali pompe ya mai ezali faux septique ezali donc asali déjà oignon tout esengelaki asala oeza penza e bandeli po mutu a continuer ayaka komatisa babi na 20 000 aux huiles lopango na kata plaza ya bwe bazua pi bateki nini basombi nini vraiment tozo benga bino courant eza mai eza ngwana na kata lopango ya kotaki déjà mai avant que abanda ko construire pour elia ba mai belé te bandaki mai ne na kata lopango donc biso tozo benga bino mbokelengi bomoni na sir ba voisin ba komisi Kinshasa la belle donc plaza ba komiso de place à la belle na sir bomoni bino moko en tout cas biso tozo benga bino kaka kata la personnalité TV bozala jamais déçu boya bokota bo s'abonner bomona biloko sika na kata plaza vraiment bozala jamais déçu na kata la personnalité TV na sir boze belé po bolingara la personnalité TV na sir pe boza ko sepela yong tozana mbongo na yo zana 20 000 en tout cas lopango yango zana na babi 20 000 à discuter si na tika ndenge na lobara en tout cas comment sur terrain tale sika na sur bomoni tozana kata lopango tozaki libanda bomoni environnement lopango eza bien biso tozo benga bino kara boyebele tozo zela bino toujours maboko kofongwama po bokomisela biso Kinshasa la belle. Merci Nabacheur abonné à la personnalité TV Nebike Bozalaki et belé pour nous kolanda toujours la personnalité TV longo na votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine ti pièce contre pièce na masolo pongo na kati ya plaza na sur bo sepeli bokoba toujours ko s'abonner bokoba ko kota en tout cas pour nous koba ko sala ba découverte ya biloko ya bien na pesi ba merci ya trop na papa bainde ya tambusa kibiso na kata plaza na pesi ba merci na ingénieur médecine tima azaki na sima caméra pour nous kozola bino ba image ya bien obozomona merci na Arlette Matoko Liswanzambe ba diva wa Sudi givwa maboko bank na kata London City sans oublier Ambisi Bazabaka na mo général John Kimbambo en tout cas maman Doris Lema mère boss la personnalité TV ba merci ya trop na bino nyonso obozalara toujours branché colos coaché na kati la personnalité TV en tout cas tolela bino ya trop boko bakara ko s'abonner boko bakota la personnalité TV biso tozawana pona bino bobenga biso en tout cas mosala to sela bino ti na ti ya kitoko ndenge kara to mesana ko sela bino.